Soit et bonjour, ça dépend de leur émission Ekoko Melabino, Balandia, Océan du Congo, na émission Nabiso Ezui, Totombele Bino Mbote, Bisika Nyoso, Ezwa Mibino, Etikete Kimi Enzo Betata, e Ingela, O Mabota Mabino. Toko Fungola Basango ya Mokolo Malelo, na arrivé ya Mona Mboka, Martin Fayulu Madidi, Oyo bongo akoya le 31 moye na suka ya sanza moye mokolo wa poso soki na bosanité akozala bongo na Kinshasa Lick Makanaki prisonnier de Jésus, que Dieu vous bénisse. Tokobenga na yo après 15 minutes d'émission. Merci na Lick Makanaki prisonnier de Jésus, notre frère a soutenu la Rabiso de loin na mboka. Il y a moi la mère de Brino na Autriche, moi la mère de Brino, que Dieu vous bénisse. Merci bande kolangai toko lobela likambu oyo na yebisa ki bino bino boboya ki ke na lobaki badi progrès oyo bakanga ki bango bako bimisa bango pour na ko empêcher arriver à mon mboka Martin Fayulu Madidi pour na ko bundisa peuple congolais tema mabe ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo na UDPS na ye na milice na ye ya du progrès sekele et bani pour moment océan a yebisa rabino ki nazaka na longueur d'avance vérité au bolinga ko yeba et le bomaka awa. Alors bande kolanga bo s'abonner massivement pe bo partager be mission bo liker lokola jika homme le number 1 océan de la presse ninga salaka maman na biso et jeuni, que Dieu vous bénisse. Bande ko nyoso bisika no sobozali équipe pour la tene États-Unis d'Amérique mana ngala kunya dolangai yanga mon continent Angleterre, Namboka et Clovis et Tamutunga, et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mavena Molonga et Mireille Mave, Big Daniel Ngenda, que Dieu vous bénisse. Merci Nabino Nyoso, vraiment, Maman Célestine, Papa Michael Naflonsa, Boza, tellement ébélé partout, Maman missionnaire n'a plus rondé, Namboka Nita Babé, il faut que yo motope Bakoko Lumumba, Maman Diaconesse Henri Kamontana n'a plus rondé, vraiment, Toza na posa Nabino, Maman ya Suisse, Maman Dolobo Telema, Maman Samuel Mabolongo toujours. Vous êtes tellement nombreux, les lots ont la sensibilisation pour que le balabilo solo au borozamo nulle part. Alors ba maman partout au bozali botelé maintenant ba maman botelé ma bo bâtir nation na bino botelé ma toza na posa la bilo parce que ce qui se passe dans notre kabo ya l'homme puissant Félix aye bana ya mboka naza kozonga na mboka mokolo ya poso le 31 août. Boya koyamba ngai na aéroport et bongo toke na meeting to solo la makambo ya mboka to luka to zala na bomoko kobundisa moninga te to zala biso nyonso Congo ekolo moko ozala na est ozala na ouest ozala na nord ozala na sud ozala na centre biso nyonso bana ya Congo nzambe apesaki biso mboka wana ye ayebitina nango mais biso to bebisa te ezala te biso bato to ye tozui lokumu ya Congo tokabi yango tozui lipanda ya Congo tokabi yango Lumumba Kasavubu babundi etumba monene banganga nzambe Malula Mosengo babundi etumba monene bayembi balanga nzembo bayembi banzembo pona Congo ezala nzembo ya Rochero ayembaka Congo avenir tozali wapi lelo yango na toya boya ebele koyamba ngai libanda ya pepo tokele na meeting pour tout solo la naïm zabino makambo yo to banda Congo ya sika. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas mais on régresse. Et il nous faut une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à l'ECD lors de notre congrès à Kisangani, Congo école au Moko. Nous voulons être un, avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes, que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir. Et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale,
qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes parce que aujourd'hui nos institutions ne sont pas légitimes. Et c'est ce que j'ai dit. Tocheli bino vidéo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi déclaration na ye ndenge nini azali koloba na mikili ya bapaya ke il faut solala peuple Congo. Pamba te bino baso boyebete babengisaki ya kosolala peuple na ye nini azana mingi ya koloba. Yango no moni maloba oya ye nango epesi passe la kata idio pesi bolimbisi bandeko na ngai na yolenge lokoswane ye bino moko boyebi kata ntolobaka bosolo ba dérangement za la kaya yango to yebisa bilo ba mama Samuel prière ezalaka ba mama Pierrette prière ezalaka ba mama Diaconia Zarika Montana prière ezalaka bino tuba oyo bobondelaka pasteur Aleki Tete na molongo ino Lorette qui était la France bobondelaka pasteur Papi na mo Carmel na Akone na mboka ekilame tendetelo take tumakane ko to bokila lokonde fam pekato mama sociale la chabienne bobondelaka ba mama missionnaire na plus 32 pour na biso ah mama na ngai Odette wa ku bobondelaka makase longola ba mama missionnaire ba mama ya association comité de mama viltaneuse ah mama Tete Rebecca na mama Madeleine to solo la kalika mboka to solo la boye ba vraiment la kokota likambo yango pe ko yamba yango na motema na yebisaki bino complot contre Martin Fayulu Madidi. Je vous avais dit ndenge bino batalo poto hein bande kolanga la Côte d'Ivoire bande kolanga na Gabon bande kolanga na da mboka oyo mususu na bosani bolobelanga mama na biso tolingaka vraiment zolo balingala wana tozoyoka te bato mususu baza ko interpréter biso mabe mozalaka bilingue bande koe na boya ka lokota wana pola ni ya lokota ya bato mabe mais likamute lokwa bino pe bolobi résistance na yo sala biso bien tolingi toyoka yo message na yo parce que tokoyi ko sala pe na besoin ya ko sunga bino na mboka na bino parce que tolingi Congo yezo indépendance. Merci encore une fois na bino bato bozola na biso un peu partout dans le monde bozala katia combat vous voulons la paix na katia République démocratique du Congo que mon Dieu puisse vous bénir, à bénir bino vraiment bisika so bozali bénédiction ya malamu ezala pela bikolo wa bino pe efungama ezo bongo pe lipanda ndenge to ko bundela lipanda ya mboka la biso. Bolandi message à mwana mboka Martin Fayulu Madidi o azolo bala biso ki akoya pe akosoana peuple na ye. Il y a un sérieux problème à dékolanga, notre pays est occupé. Notre pays est occupé na kobombela bino yango te parce qu'aujourd'hui cabal au bazo sala, complot au bazo sala, Félix doit quitter la nation pour céder na ba frère na ba rwandais. Ça ne sera pas bien. Aujourd'hui ndenge bozomona ba intimidation ezo ya makasi ezali parce que bango bayebi projet au bazanango. Allez-y comprendre na ote ko l'accepter député ou alekaki awa. Problème ya Congo faut pas traiter yango na Ituri. Na comme problème ya Ituri, il faut pas traiter yango na Nations Unies. On les insulte, le pays Mokobo est indépendant. Alors ça prouve nécessairement que notre pays n'est pas un pays indépendant. Alors ce que bitumba la biso ezali bitumba indépendant. Ezali ete mikanda ya Congo et na maboko ba congolais. Ba belge ba trompa biso, ba belge ba zonyo ko la biso jusqu'au preuve du contraire gouvernement na belge zate. Baza na gouvernement te bazo tambola bulu yeke comment ba kolinga ba aider Congo tambola malamu. Donc ba kolon la biso bango moko baza ba irresponsable. Ba kolon la biso bango moko jusqu'au preuve du contraire rien ne va la bamboka la bango. Alors allez-y comprendre que sunga Congo yango moni ke bakenda ko tika Congo ko teka Congo ko sacrifier Congo pour le Belgique et comme capitale ya Europe. Na normalité vraiment Belgique est cause la capitale Europe parce que bango moko bazali ba désordonné. Bango moko la kati la bango mboka moko ezanga kimia. Mboka moko etambola ka bulu zaba. Siko bako bongisa mboka o bango ba coloniser ndenge. Alors souci na bango ezalaki ko kata biso misapi, ko kata ba maboko, ceux qui basali bango caoutchouc les voleurs. Bayiba mboka et bazo continuer ko yiba mboka. Alors yango yo peuple Congo, yango yo ndekolanga o landaka biso, partager ka émission. Senga ka bato ba s'abonner. Pambate a on est to lo bakala bilo vérité. Ndenge na yebisa bilo je me forme, je me cultive rien que pour vous dire la vérité. Et j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Ba insanité yango na yebisa bino complot contre moi na mboka Martin Fayulu Madidi. Bondima ki yango te. Na yebisa bino ke bako pesa ba di programme mesure de grâce. Mais bana o bakanga ba on poka azwa téléphone. Bana o bakanga bango poka alipa ya mama moko azwaka bana o bakosela bango bakamba pesa bango ba mesure de grâce te lelo la prison baza konyoka ba kosibino
balobi ke bako libérer bato prison ya 1500 eza na 15 000 donc fois 10 ba ko libérer bato baza ko kosa ba leba mbonga ba bato ngamo ko nde naza boye naza victime ya mona ya camarade nanga moko akufa mbongo batindi plusieurs fois aza na prison makala au mesure de grâce bo pesa $50 to pesi mesure de grâce bo pesa 200 000 to pesi ba escroc bazolia ba mbonga bato ba bimisi ba di progrès na mesure de grâce pour la ni ba bimisi bango po basa la face na arrivé à mon mboka Martin Fayulu Madidi ba di progrès nyoso bakangaki kabu ya video Papa kanza boye. Hôpital ya kote. Boye boye pona nini? Mais vie de grâce mo tiki batu. Na modela boye. Pona nini si kosa boye. Yango yo fati musala moninga na yango yo. Eza bawa. Boye bie musala. Kabilo mona matoi nini nga na loba na bino soki eza bosolo te kati soldat ya bato population eleli ba mesure de grâce yango bopesi bango babima po baya kosala sous face la mboka babimisi bango pamba te babimisi bango pour la Martin Fayulu Madidi yango nazosenga peuple Congo o aza na souci ya sauver nation na ye bo se mobiliser comme un seul homme bo sunga bana oyo bango pe bazala ba matériel pamba te bakokata bakoboma bakosasa pona ko empêcher Martin Fayulu Madidi aloba te pona ko empêcher président élu président ba congolais il est le seul qui nous reste oyo ba congolais bazana posa na ye yepe siko azali koya po aloba la peuple ni ne senge to sala ndeko la ngai depuis longtemps président élu azala associé à soulèvement siko bango bayebi ke lokola mutu o bakoyi kopesa bokonzi o peuple alingi balobi cette fois-ci mindele balobi boy balobi tellement tozolinga pe to utiliser ba congolais po to yiba mboka la bango to pesa bango cette fois-ci mutu bango balingi bongo to utiliser bango na sima mutu wala or biso pe na biso to lobi bo pesa biso mutu to lingi po mutu biso to lingi akoyoke na biso akotambola selo biso a partir na ende congolais pa kosoma kasa ko bengana soka sali mabe alors balingi bazongisela biso bien na biso mais sikoyo moyini monguna yudasi oyo ayiba pouvoir na biso alingi te or esoka alingi te Congo bakosala biso deuxième fois musée parce que lelo bomoni déjà enlèvement ya Papi Tamba ba enlever Papi Tamba pourquoi ba enlever parce que bango pe la côté la bango na l'accès bango ke basali campagne a kozonga Kabila kozonga na bokonzi na epo nzala ezali Kabila kozonga na bokonzi na epo mutu apesa bokonzi akokite Kabila kozonga na bokonzi na epo atikaka dollar boyete Kabila kozonga na bokonzi na epo atikaka banzela Kabila kozonga na bokonzi na epo banque ezalaka la monnaie d'échange Kabila kozonga Kabila fazonga parce que nyoso ya tikaki échoué oyo ya tikela ki asali malamu te alors ba Papi Tamba bazape la force na bango bazape la bato na bango pourquoi qu'on enlèvera bato si bozo sala musala bien si vraiment réellement conscience de bleu tranquille bozo boma pourquoi bozo kanga pourquoi bozo ko enlever pourquoi vous ne voulez pas que les gens disent la vérité cela veut dire na ba conscience de bleu boyebi ke bakambo bosala keza mabe ngala ça pour te bato bakumisa ka Kabila mais néanmoins il faut qu'on dise la vérité qu'on se le dise la vérité en face Kabila est un étranger quand même il avait fait des choses hein Kabila tolia maki hein Kabila ba la biso ba mela ba tia miliki mais aujourd'hui avec notre frère du sang hein Congo moi la Congo ah makeli moi la munoko hein tibala ba melaka te hein tozeli tozozwa te hein alors qu'est-ce qu'on va faire bozong selo bokonzi pas Martin Fayulu Madidi yé a même ma transition tout qu'une élection à malamu ba voter massivement à ça le gouvernement est bien gouvernement m'a bilo malamu bon tu ko talisa ministre hydrocarbures na banzi bilo so bolanda ki yango auti kotala ya utai kotala ni bakute na fifiso masuka auti kotala ni ake kotala ba minéré
ake kotala babiloko oya koka ekotala mais loko yake komema bango bakeka tala pe les dessous aloko ba nomenga nga pe na tala les dessous koto ezaka ndeni koto ezala kandeni azokele pour la peuple te bande kolanga yango tolobi le peuple Congo boza wapi to telema il y a un temps pour chaque chose to profitaka la occasion de bango ba profitaka au moins occasion arriver à Martin Fayulu Madidi ba pesi bango mesure de grâce pour la ni ba pesi mwana ayiba kili pa mesure de grâce te pour la ni ba pesi mwana oyo te ba bundina mwasi na ye mama ya mwasi na ya kosi ke téléphone nanga ya cher ebungi est-ce que bitumba ya mwasi na mobali bilo bokobe mamutake de prison pour bokilo na ye kokosa ke na bitumba la ye téléphone nanga bayibi ma futa téléphone pour ça bokilo na ya botala mwana ye mwana mais bilo bozo mutala bochaye na prison banda bolaka ba mesure de grâce jusqu'au preuve du contraire bato basale le côté bazo bimate bato ya mabende bazo bima alors pourquoi parce que bangi ba assassiner Martin Fayulu Madidi parce que bangi basala mabesi ko tant peuple koyoka boya lobanini président eli suite à kabali oyo kolobelo côté meeting ezala te simanjela kende non biso nyonso tozala basi ya Congo tozala mibali ya Congo to soutenir eloko oyo bangi bapesa biso samedi to soutenir yango bango bangi bapesa biso nini bangi bapesa biso mabeso ngolo biso pe to telemela bango na mabe wana tango na lobaka boboya ka bomoni te ba di progrès bazo mesure de grâce pour la nini bango nde basala ka action alors bande kolanga so bo soutenir pe bana o baza sima Martin Fayulu Madidi so bo soutenir ba congolais oyo baza sima ya libération so ki bo soutenir ba congolais oyo balingi les vraies indépendance ba congolais la ba sala face na bana na mkolele kozika po o bibundeli o bango ba pesi bango po ba ya na terrain bo pesa pe bana o bazana alors ba chala totala mukola bango bato ba bimisi bana oyo ba pesi bango mesure de grâce président la bango atala siko eloko ni ekosala po peuple basala la kaye kabalte peuple basaka la kala été peuple aza mukonza terrain alors ce peuple là za posa Martin Fayulu Madidi ni bilo bokosala on na lobaki te na sina lobaki na bilo depuis ponga na zoke formation la source na yaka ko yebisa bilo oyo kosalama lelo bomonite yango bande kolanga bilo moko bokoyeba nini bokosala po mokola bokomona bato la nzela babimite bokondane bango te po bopesi bango biloko basomba te po bala lefo bazala bibundeli po badi progrès bazala ngo bango bazala ba machette bapesa bango bazala ba arme blanche bazala ba arme pe o bapesa bango balati bango tenir ba soldat babenga bango intervention rapide alors peuple peut faire l'intervention rapide peuple passe à la bibundeli peuple passe à la biloko la ye alors peuple congolais tout au comme à niveau que tout le monde a la arme na ndako na ya somba po bokutani bacheli bilo libaya bilo pe bocheli bango libaya parce que rien ne va la kata République démocratique du Congo bande kolanga to sunga nation samedi bo sunga bana oyo samedi il faut pas protéger le président Eli Martin Fayulu Madidi il faut pas garde na yeba za la solide il faut peuple za la solide il faut armer oya kombo ya peuple et telema bako monya na biso bongote bako sala biso bakabalte na yebisa ki bino na kotika ka koloba likamba gratuité te soki boza ko se rappeler qu'il a mais na yebisa ka bino nini likamba gratuité bokula ka ikala na yebisa ka bino nini peuple Congo bozo ngala be mission maman Seyaza la kana raison maman Seyaza la longueur d'avance lelo bah côté le conseil des ministres qu'est-ce que tu l'as dit gratuité kata gratuité kata gratuité ezate pour la ni ba koki amote pour aloba bosolo ke la koki gratuité te le kola ba enseigner ba pression égalité bato bazo ke le paye baza ko ganga to lingi biso sto za la bien gratuité ezalité ba para bango moko ba supporter ba la bango likamba ko si pour détournement et l'équilibre banane bazo détourner mot n'est-ce pas entourage à Félix n'est-ce pas Félix et monde bazo liam pour la batuna ce qui c'est réellement batula bando détourner mot mabe pour ni ba miso ba kimi déjà ba kimi exil pour ni ba kimi sara bango pour ni ba procès la bango zo silaté pour ni so ba kangi ba faut ba libérer bango faut ba blanchir bango tala lelo gratuité katani alors qu'il y a une école oyo ka mutuye ba compte bongo bana biso ya bitiki otoboko la kao bana biso ya borfele o ba kotanga classe il faut yoka ba l'école ndeni mati il faut yoka makamndene ke likolo ezali pasipe mawa ba pour mettre angola no bondi ya botarde bono itaya monsieur ko comme la blo mamour d'angola na mokitene Florence Matondo eza pasi pe mawa eza pasi bande kolanga mboka na biso Congo eza ya kokufa Kabuya, tu as la vidéo pour tout succès. Allô, bon.
Monsieur. Non, tutafanya play. Tutafanya play. Pardon. Filmez s'il vous plaît. Merci, merci. Pardon. Aucun respect pour Dieu. Biso toyepo tosala Nzambe. Bango bae na ba comportement na bango. On ne comprend pas. Vous ne respectez même pas la maison de Dieu. Vous ne respectez même pas la maison de Dieu. C'est vraiment compliqué, monsieur l'abbé. Nous regrettons vraiment. Si on n'a plus de limites pour le respect de la maison de Dieu, c'est compliqué. Et Dieu va les punir, ils vont rencontrer Dieu de leur chemin. Regarde, maman, où est la maman? Venez. Maman, mingi. Regardez les mamans. Laissez d'abord le capitaine de voir. Laissez le capitaine de voir. Mon capitaine. Maman. Les mercredis passés là, toujours les mêmes. Na Posta TV botala bino moko bomona niveau mboka na biso ezokende oyo ekomi eloko mosusu groupe ya ba jeune ja bakoti lelo na Sainte Marie de Basilique na Kenya na Lubumbashi ba obligé à kata messe balongoli ba mama bilamba ba botoli batu biloko mobulu botala bino mo mambeleki boyo kaka des jeunes ou la politique, hein? Si on doit maintenant aller jusqu'à profaner l'église de Dieu, vous trouvez ça normal? Et couper même la messe parce que la messe n'a pas su continuer. On a arrêté la messe parce que les chrétiens sont blessés, beaucoup de gens ont fui, d'autres on les a pillés. C'est quand même triste. Ba papa ba maman. Bozo landa vidéo. Bozo tala bino moko. Nini okoyo ko sala pour ekolo la? Nini okoyo ko sala pour la République démocratique du Congo? Ndeko langa toza bandima béré. Toza la basi ya Israël. Babo tsara bangote amour patriotique. Il faut ça la ndeko langa. Nous ne sommes pas des lâches, mes frères et sœurs congolais. Toi on a besoin de vivre en paix. Tozo le la mingi tozo nyokwama. Bino boza à l'extérieur bozo nyokwama.
ba famille mi sezo te la bino bino po bozala besoin bo vivre mais beaucoup le corps esclave mbongo na bino bosala ka moyen bo vivre pa malamu ezate parce que pays na bino ezo respirer te mboka eza malamu te ndeko langa soki mboka eza malamu boko vivre mieux na deuxième république la Mobutu to bando tindela bino ba mbisi ezo ta bambandaka ba pondo ezo ta ba Congo central ba mfumbo ezo te Équateur bazo kangela bino ba mbonga ba classe bala mususu batanga ba papa la Kinshasa ba otindela ba mbongo mais lelo te sorcellerie commis le côté ba pasteur pepai batali sabino pepai le ko la passer qui la bamboka la bino bino pe la poto bato bosa développer bolandika ba église voilà le kuta moye bo fungwama ezate po bango nyoso ba missionnaire bolimbisi bango nyoso ba missionnaire tina na bango ezali nini ezali kaka pola ko affaiblir peuple Congo balobi ba kepela à l'étranger ba affaiblir bino tout ba konsa bino la église bala kisabino biloko ezalaka te o demo kingandi o poursuite kingandi o mama abota yo o tata abota yo bakitalatala baye kotalisa bino balongi bino bamama na bino batata na bino bamonisela bino pasi batangisa bino lelo bakoma bandoki bafrère na bino disant lelo bowangala bango baninga o basunga bino lelo bakoma bajaloux mpo na nini évangile mal compris amour du prochain eza lisusu te yango tozali kobelela toye kosensibiliser tolobi complot yango emonani contre Martin Fayulu Madidi Océa lobaki yango balingi baboma Martin Fayulu Madidi na peuple oyo bakokende koyamba ye sikoyo babimisi badi progrès mpo badi progrès basala face à kointimider biso épreuve ane bakati policier yango lelo bino bapolicier oyo bozokoka kozala biso ensemble te na kamwaka ndeko na bino nakoki kokufa la somme na émotion peuple aza koganga mais comment voulez-vous tant peuple abimaka bapesi bino ordre mal donné bino bozolanda bato balingi bino te bato bazonyokola bino peuple azobunda mpo na bino peuple azobunda mpo na bino bandeko na nga ntango ekoki fe ya Félix ekomi moto wana akomaka na rage Kabila akobeta fik baza kokosa lelo nini o papi tamba makambo alobaki eza yango te o président alobaki ke Kabila aza nsima ya bananga po ya lobi ke bango bazobunda bitumba bato bango lokuta ba video ya papi tamba bomonaki yango tochaki alobi Kabila kozonga ba déclarer ba biloko wana te eza père nde ezosala bango balingi ba distraire bato po bayebi Martin Fayulu Madidi ezoya na ngomba nde fo Félix akite atamboli basi bayebi si tu n'as pas les droits tu es devenu faible et peuple alingi ote céder pouvoir pose à l'ampé lokola bilo boyebi bato mususu kimi ezalaka bango te et puis biso ba africain d'émission ezalaka ya biso te ondima faute eza malamu ke na sali mabe mais tika nde ezalaka mabe kokosela baninga makambo nde ezalaka liboso mais tika nde ezalaka mabe alors siko bazo forcer ekotika yango moni ye palobela kotika te soki Martin Fayulu Madidi aye bobimisela nga ba rebelle nanga po bakila kosala mosala est-ce que toi okotika makambo ya mabe sala matilelo est-ce que Congolais ça a besoin de vivre le long azo vivre nzela te mai te tango mvule ko banda abande ko langa boko regretter bo benga bande ko la bilo baza les eaux prince ya université hein soko komi les eaux mawa ozo mata rond point okomi kota balusanga kuna sangwa mawa nzela one ko katara ozo kele bakapela lo ozo bimalo komi na bongolo mawa kota bongolo po ke lo bimakuna la gambela oleli nzela ezate hein nzela ezate nzela tikali moko ya kikwiti eza pasi pe mawa ndeko langa tozala banzela te mvula awa nzela ko katana bato bakotambola te mboka nini wala po bosala likambo il faut ka bolela nzela oya kapela bo ebimi bo etipo ya la Mariano aya ata kutupe bozonyo ko la bato ango banzela principal bozo sala te bo créer banzela bozo créer banzela te nyoso la ni pola ko nyoko la peuple congolais embouteillage comme po nzela tikali ka moko la kikwiti la bogole kala londeni yangiringe wala boko tala londeni bande ko la ngai pourquoi tozo vivre mabe boy soki to linga mboka la biso to défendre nation la bolingo ezali kama NT ya jalousie to koza la batu tende ko la ngai soki papi na nyango zo tuna ngolo bilanga na komuna ngana suka nelo ezaka sensibilisation de tout ça la 15 minutes auto na ngolo bila saka muta Fayulu to ndengeni tende ko la ngana sina répondre eloko Fayulu azaki président auto votaki na 2018 vraie élection yangwana élection 2023 bilongo bomoni épreuve ane kabuya osa parti politique épreuve ane kabuya yebisa biloko to tricha épreuve ane kabuya yebisa biloko ba député ebele bazala pour la signature nanga oya azalaki la Sénat Denis ayebisa bino vérité la CENI soki la CENI merci kabuya ayebisa bino vérité alobi la bilo nini nomination de salamaki le batulo sala bazawana baza bato peuple a voté
baza bato oyo banomie bango alors bakosalela peuple bolamu konini mpo bango nyonso baza redevable epai ya motu oyo anomaki bango bosiko boyebisanga soki mboka ezotambola te Félix yango 6 ans azosala eloko te gouvernement ya malonga te bazokoka kosala bamise en place te makambo ezotambola te eza mpona nini parce que ye mpe azalaki nome apesaki ye pouvoir epai ya mokolo nango abandi koya kobotola mpo amoniki ntango apesaki ya chaufferie siège soki nini chaise ntango ekoki lelo bomoni ke Vital Kamerhe ayebisa ye bino kalobi 2 mois président asollicitaki ye mpo ye alobaki na ye alobi ngai fona azala président mpo ezalaki cercle vicieux bayeba kozongela bandeko na ngai élection oyo esalamaki mbala oyo bandeko na ngai toloba malamu nani azwaki ezalaki Moïse Katumbi na gagnaki massivement mais tellement que Moïse biso totelemi toyeba kozwa bokonzi te parce que aza étranger il fallait que bokonzi bapesa nani bapesa na Martin Fayulu baboyi atriche siko ata yo moko mpo bomonaki eza gâteau Vital Kamerhe bapesi ye babondele pendant 2 mois azwi parlement nayebisaki bino makambo ya Sama Lukonde bomoni to bomoni te baninga batya ndeko ya Félix mais oyo ebimi nini Sama Lukonde sikoyo Martin Fayulu yo azozonga po ayebisa biso makambo nde basoli mpo peuple atambola loyenga boyi kotambola ye oyo sikoyo babimiseli badi progrès est ce que tokotambola mboka bongo nous ne sommes pas contre Félix mais toza na mposa Félix atika pouvoir parce que azokoka te parce que na Félix tokokufa na Félix akoteka bitekateka parce que asateki biso na bato est ce que faut tondima biso tokende so na bongo wakata biso maboko est ce que faut tondima systématiquement basala biso loko basala biso na 21e siècle est ce que peuple congolais asala makasi te akomisalela ye moko comment vous rendre peuple moko naïf peuple baza makasi bo peuple ya mayele boye peuple baza na nyonso peuple ya bacouragé comment bokosala bango bongo ebele ya richesse tozala mo est ce que biso tokozala proche corps est ce que biso tokokufa nzala likambo ya vaccin kaboya na silisi vaccin eza koya bazokosa bamaladi nyonso bozomona oyo fabriqué mpo babeta bavaccin ebola ezali te maladi ya rougeole ezali te bamaladi oyo bozomona vimbisa ezali te bamaladi oyo ezongi ezali te vaccin tokozwa yango te mindele bokokufa mbala oyo na bapréparation na biloko bozosala awa baindien bozotiela biso basidi biloko mabe tolingi tobanda totinda peuple opération tumba biloko ya baindien parce que biloko nyonso bozopesa biso eza ya mabe na mboka na biso bosalela biso basidi tomela yango mpo boboma biso na mboka na biso bozoya koyiba bokoma bariche bino boboma biso etikali mokie baindien tobengala bino par force parce que nga nazala na kanda na bino boboma mwana ya camarade na nga po aleka bana bino na mayele akela kotanga na inde bobwaka ye na escalier akufa bafuta ete eloko te mama na ti elo azwa trouble likolo ya mwana ye alors bokeba baindien makambo bosalela biso bokeba vous les congolais oyo bozwa bambongo botie baindien na nsima mpo banyokola bandeko na bino bacongolais bokeba kala te opération indien na Congo te tokosala yango parce que on en a marre il faut tolakisa baétranger tout oyo baa na mboka na biso mpo taka babengana na baafrique du sud na bamboka mosusu na batunisie na bawapi euti kutu kosalama awa na nini na Royaume-Uni euti osalama na Angleterre rwandais moto abomi mais baafricain surtout bacongolais bauti kozwa bapena ya kobeta bango ya kobengana bango ya biloko ezangi ntina alors pourquoi pas nous na mboka na biso bosakana na biso bongo botiela biso basidi tomela yango na libumu ça n'a pas de sens. Bon, même ça va sardine, mabe. Bon, ça la boue, mabe. Finalement, vous voulez nous tuer pour bon sobilo qu'on a biso. Et puis, biso, la pongi, tout ça la boue. Tout Congolais, tellement papa, bundé la mboka la yo. Tellement, ce n'est plus le temps, tout la laka. Tellement. Merci, Nafali, Poupa. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Il Poupa, ya Bafali, Tikanzambe, Apambola yo. Na eloko sali biso peut-être malao mingi ya kozong sebembe ya Mimi Chikeva na mboka malgré tout banda ko bundaki na bona bomo inende mobali akangaka biloko la ye ba faux colonel oyo kokanga biloko ya batu zangisaka ye moya kozonga mais hélas au conclure ngona liwa na ye bana na ye baleli ba koka koya kotala ka mama te po baza ba français merci na Fali Poupa na acte oyo en tout cas bolamu na yo eganga pena na Paris océan de la presse congolaise pe baninga ya Mimi tout les amis de Mimi Chikeva batutu vraiment ba pesi yo merci balobi océan pe c'est biso Fali merci yangola merci na opeza en gros et outi bongo pa ya les amis de Mimi Chikeva baninga ya Mimi Chikeva akati pe océan de la presse congolaise to pesi yo merci pambate bembe ya Mimi na banze mercredi comme à la France na bokasi ya musicien na biso Fali Poupa o azala ki pe moko ya
Mimi bazalaki la kati na ye bazalaki pena malamu pa la kisibolamu na ye vraiment fallait pour pas que Dieu te bénisse na ande to sukisi to bunde tumba et tumba ya kobatela président Eli et tumba ya kobatela mboka et tumba ya kobatela ba congolais bazala réellement libre. Merci na Kabouya l'homme puissant d'échange pour l'équipe qui gagne. Merci na Papi J directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi personne paré be miso ba biso bino nyoso bolinga Congo bo sangi ça c'est le moment samedi ba foba shala nguna basiba bini bazana terrain ngana to bundela mabele ingeta la partie ou la mort la patrouille la mort nous 23 papa le frère na maman Clarisse la mboka passe la matinée c'est en live que Dieu vous bénisse ingeta